ngala moni c'est qui est vrai. Moi ba Clément ezala ki moi bien te mais motso ka kufia kufa kana mabeti. Mboka na biso faut pas tokota na ba distraction mboka. Mboka za mboka distraction tokota mboka distraction te. Nali kambo o mamoni ezaka bien. Ba ba yaka na distraction te mo moni batu baninga ko luka vite ba vanda na banzela. Ba komara na ba idée ya ko raisonner les bateaux. Donc mon niveau production pour nangai ma benaye ngai na sa jijité. C'est une créature de Dieu. Donc vieux moni bazana ba atiki biso na passe mo makasi. Mende zala kaka marbaliyo za mama Nzambe. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango ekara molai. France.com, site ya masolo à danger, masolo à kitoko. CongoFrance.com. Monsieur, bienvenue sur votre site Congo France. Un grand merci à toi, mon boss Didi Dipumba. Un grand merci à toi aussi, Boukson Boukassa, Amici Impress à Lyon, Gaz na Gaz, Balobi Bangonde Makambo. Un grand merci aussi à toi, le vénérable grand maître à Lorient, Balobi Choisi Matata. Iram l'architecte, Balobi Yenda Sololaka, Choisi Matata, Yenda Sololaka, grand maître, Mokonzaba maître Nyoso. Je suis avec Papi le Prince. Oh, on a Pessi. Bonjour Papi. Ouais, bonjour Babi. Bonne santé. Ouais, santé vraiment donc deux Zwanga, l'abîmer rapidement pour la yo. Mais on a qui que là. Ouais, nous avons une maladie. Donc on a une maladie, santé exactement tête et nous avons une minute nous avons un convalescent. Donc nous avons un traitement. Mais tellement que tout soit comme cause mais condoléances aussi. Merci. Comme ça grave comme elle dit tant au bénin la bino. Donc na ça force nous surtout que na mona yo. Donc tout sur la tamo mké. Mais si ko nzambe ça peut se grâce au modèle na télé mi boy. Na comme na ngapenda moi ça va sauf que na za soukir mais déjà pépé pour la grâce de Dieu. OK. Nzamba osonga. Touti kobungisa Monib production pour azali secrétaire na wenge musique à maison mère. Aza na kilo makasi na poids makasi. Monib production a koufi journée. Ouais, d'abord c'est vraiment choquant. Monib production qui est notre papa, notre vie, notre secrétaire a tika ibiso depuis le lobby à 21h. Okay. Le dimanche, qui a dimanche le 3 juin vers 21h, les papa Moni Batika Ibiso. Akufi wapina kin awa? Ouais, c'est Sinaki, via Zalaki, Abelaki Makasi, via Zalaki à côté qui parlait, Abelaki vraiment Makasi, donc via Abeli Pena Makasi, tout bien Abela Ben Makasi. Là, c'est Yozana qui ça a Oyebi. Et via Belaki, Salaki va AVC, Makabele, vraiment dans via Belaki. Donc, Zamba Kozamoli, mon Elodie, pour ma personne, et on a profité vraiment l'occasion à souhaiter d'abord mes condoléances à la famille biologique qui avait là-bas, Ibrahim Monka. Donc, et puis la famille Oza Bissou, et si tu as mon production Bandai Kosala. Donc, la famille Nabiso, à particulièrement la présidente Naoué, soit le roi de la forêt, là où il y a musique à maison mère, donc nous a frappé ma casse, là où il y a l'émission dans la société Nabiso, il y a Kozanga, encore une fois. Papa na biso moni production aza moto oya contribuer to na kata wenge to bandi na vie moni production azaki d'abord directeur marketing aza vie moko oya pesi biso vraiment donc ba a fortifier biso na musala vie openda abandaki ko linga ke to bosser donc so moni ba biso papi le point to bosser pena makasi boto ju pena ba mayela ba vie moni abandaki ko pesa biso penda zo tinga biso boy tala kaka Moni Boroza na concert au BTM samedi. Bobet concert samedi aussi city na tongo bozu bokeke bandako. Bokenda bo ka bopema mais oka na 9h déjà ya zobengo. Allo papi RTNC. Yebite titiko lali. Donc ozo mona ke muto bandako donc atongo azai pena actif. Oui. Les camions tout dans allo neza boy. Donc yezai pena ke samedi boy. Allo bino nyoto na bureau nanga. Tu na bureau na papa et c'est ça qui est la chaîne bon yo lobby chaîne boy donc ayeba qui ko travailler dans la vie auto travailler ne makasi donc après si biso pe belé pe to kangi donc après yango ayaki ko ma secrétaire
comme secrétaire général de l'orchestre de Bisso Mobimba. Donc, tu travailles sur ma casse, bien fait. Mon production, c'est un mouvement. Il y a ça passe dans la maison mère. Il y a un minute autant que président de Bisso Ranson à partir des États-Unis. Tant que Bengi, Kakaba, c'est que mon production. But, il y a Ranson. C'est ça, non? Tant que Bengi président. Bengi président qui était, va reprendre que mon production. Il va vendre un massif de juments pata. Babi président à Kangami. Quand ba yebisi a Kangami kakande azalaki wana bandi ko kita le temps ba Sankara bazalaki wana ba papi kakol ba tifuna biso ba Nicode bazalaki ba mère exaucé ba gladi ba simba donc près à kokate ba moyo ki malili moko pendant 15 minutes azo ko kolobate ba ye ba mi ba merci de ba sel ba prière donc ti siko na minute ba bi près azo kokate so ka vanda kantika moni ata mère na biso Sylvie pata mama pasteur so ba vanda ka moni donc ezoya donc ni bazana ba atiki biso na passe mo makasi mende ezala kaka barbaliweza mama nzambe donc ayaki ozwa maladie ni pena beli makasi so to beli makasi abeli pena makasi donc ezate ke o liwa moko e briske ya liwa e briske te ezali liwa o pena eye o vie abela ki makasi tango nzamba ye kozwa ye en tout cas nayebi ke nzamba azumo limo na ye na kimia atiki mwasi na bana bana combien atiki bana misato 4 Mikolo azana ba jumelle azana exaucé bon na MT so ya liboso wana donc ba 4 il y a liboso des jumelles na exaucé ba o nga pena na gana bango trop ezali ba jumelles na exaucé o to ando za bango pena na mère vraiment donc on a côté ba 3 ba 4 wana bozozela le roi de la forêt de que azongi na kin de ba pesi programme ouais bon au moni siko tara ku failo bina butu la minute au corps ekendaki déjà ba tia on a mort que cinquantenaire le temps que famille est solo là famille faut éduquer solo là parce que mon production passe dans la famille biologique voyez à part si kabane au sein orchestre entre ta bisopé na ndenge na bisopé toujours solo là ta famille solo là tant aussi sur solo et solo siko na et si entreprise moni va naître ça parce que moni va couper l'entreprise wenge musique maison mère donc qui est la charge haute de toujours tant et solo là mon continent bisopé les rois de la forêt temazakuna ne a repris sa directive nous surtout temps ba oyoka ba compromis na famille à moni production de ba bimsa sikoyo programme ndenge et au sala mama tozana on attend aux élandais programme siko ndenge to bimsa pour le moment base à la calme na si vous avez kota toujours ba réseau bon zo ba adete un kim pour na kata ba réseau donc ba biso tout kota bon mona ba groupe ba WhatsApp eza ya maison mère ba les chanceler de Ranson les ADG pas donc taille de malongi ba présenter titi quand même va faire des millions ba rachet général la poétesse baza au continue ba Ransonique continue ba les fidèles de Ranson ba les intimes de Ranson ba 100% Ranson ba combattant de Ranson ba présent ba zebele ba aussi mukoko ba présent dada musinga ba groupe ba WhatsApp ka ya wenge musika maison mais oya présent Ranson ba bando mona ka toujours to banda ko publier ADT ya kimpo ya zana pour toujours na zana bino dès qu'il y a programme et comme après on benga na bibarbi donc programme les aboyés pour bimsager aboyé makambe aboyé mais pour le moment bazo sur toujours en faveur. OK, mes sincères condoléances à toi le roi de la forêt bisiko zali aux États-Unis. Je sais que ça fait très mal mais zala makasi yo ne papa ceux qui yo lembi ba onyo so bazala simana ba rolemba pe kakazala makasi. Je sais que ça fait très mal. Mes sincères condoléances. Sikoyo ele sanga pasi liwa ba obina yebi ke ba liwa ndeka toyoka. Oui. Mo liwa yoka mutu soni. Mo liwa mutu azokufa atika likamobo oya comprendre on so azoku akufi. Oye bate. Na yo mona pena pesa appel. Lobby ove moni bakufi. Ngaza kine na ligne na 10h. Na WhatsApp na comme na messenger donc comme na WhatsApp messenger et puis presque na publié na voix qu'il a kilo mon WhatsApp le même jour lobby a kufi oui mais bino na 10h ozo solo to sola nae abina nga abi papi merci na ndenge au fortifier akanga na ba message otindela nga
Est-ce que papi depuis pendant temps où il azaki na malade nandako ozwa ki temps ya kuta na ebwe en face nazana au bandeko kene nazana ye tango azui tango abando bela oui président atindaki end oui akendaki soin na end oui tango awuti end aye azongaki très bien tango azongaki na ye moi hein mais selon président azaki na besoin za non na end balandela pena donc ba soin na ye pena makasi mais ye mo tellement azaki kuna santé isko OK moi ça va aye tango aye kin tango aye kisasa akomna kisasa isusu ausala sur rechite tasa sur rechite les aiki akotaki suko azaisiko kopanga na ndaku dans azaisiko na force tinde sous pour la deuxième fois za quitté te wana zaki siko OK awuti de end aye akomi ne pe moi bien zo solo la na mais siko yo te asali siko saneli force ya koyaka suko travail ka susu koyaka pété musala bi marathon ya kezaki su te ki ya pena saranine yanga koma kina ye avani ne calme après ça bon problème ça tene avani calme mais salaire ne ba robima avani azwani non repos zo pa tout solo kana biso pe bien omona pena solo tango ko mani pe ngaku na sonne lobby na ba 10h abia papi na CP et puis avant-hier a combien rabi papi na sepeni na ndenge oyebisenga otinda pona tinda ki mutu na bisa uta ngola tangu tozali na matanga ya mama bota ya uli musheni mutu na bato ngola ba yakiti ba mama moni ba yaki mutu na biso mo didie mu confia aka na bazana ngola ba yaki matanga tozali na tu mve moni nga mve moni ba bela kutana pali papi il faut pesanga adresse nga be faut que ta la vie moni be ça la bien na pesa adresse ke nota la vie moni tangu ke ta la vie moni lobi na ngove moni a combien nga merci papi didie ayaki to kutana ni na ndaku ndenge tindela ngai après lobi na merci na ndenge au fortifier nga nzoka na butunda okufa et ça là que on ndenge ni temps ba bengyo ba émission que azali susute et puis yo moni ba message bo solo na 10h na 21h mutu azali susute akokati couper ta ba benginga ezai pe na uto zwa tonga pour chaque soir na uzo tonga na tonga na zwa tonga onga na moi bien chance que madame aza infirmière et mtabeta nga tonga na parler merci na ye voilà ta betinga batonga na vide na vandi habité folie mo loko po ta ka batonga boye ba chenga bilo na bandi ka premier lutte de deuxième na jou appel na benga kyo piroger OK parce que mutalibo ça ba no benga na président la DSOB donc il y a eu qui en avant te ça va opesa ba otinda de ba ndo benga batuti ya lo ba bengi no ba zuyote zomba ba bengi boy oto ba bengi ndeni nani boy ba bengi boy na bengi ponga pe wana zaike na pe na charge te na che charge kana na ngana pali na uti yo bika biso bata ya Android ya nyo to ko chache tango mo video otie na ona na nini ekota mwani kanga ngo ekota mwa mke na vai nanga papa tana fungoli kaka na banuna taka ba piro je mama koti alo mendeni yo ba benga ba ozote ngabi nini ngo oh mais yo kite ngamna okanini mais viens na omoni ba ke boy to na nini madame na mama kangani na tika leader viens moni ba kufi viens moni ba kufi kande na ndo ba viens moni ba kufi siko na moi nango ne mission et pas ya Gisèle Fouille tokutani to inga ina piroger tokutani na Lacoste na Chocho Mampuya na Charlie to biso to ba mission ba Lacoste ba Lacoste ndeni les points ndeni vient ndeni azaka na états ah mais vient na biso moni ndeni ba jouana na lekaki wana ba bive azobela kanga bien vie azobela mais il faut betela wana vient na minotu na yebsa de Lacoste habiter na robeta tout lobby nzoka to soli pe komone susu kaka le même lobby nzoka na butunda okufa donc na yotana Zambi papi le prince question moko et lingai lelo soki oleki ozotambola na nzela batu oyoki batu bazolo ba que ve monib akufi maison mère ou le roi de la forêt alekisie pona ba moto ya maison mère et mata pona bonus oyo bozo boaka kalate o bazana studio réaction nini ozanango te omoni Barbie mboka na biso faut pas tokota na ba distraction mboka mboka za mboka distraction tokota mboka distraction te nali kam o mamoni ezaka bien bon ba yaka na distraction te momoni batu baninga ko luka vite ba vandaka na banzela
ba komara na ba idée ya ko raisonner les bateaux. Vous comprenez? Dans le na Congo les aboto sous-estimera Nzambe to yeba ka Satan. On a vu par rapport à quoi mutako kufa normal na vie exacte. Donc Nzamba sala ka liwa na ene le moti. Vous comprenez? Donc ce mutako fi balobaka ke balié jamais mutako kufa ne Nzamba po Nzamba sala liwa. Neto zaboy qui neige qui plège ezala nani a kufa. Vous comprenez? Tout est vanité. Nzamba sala kufa la preuve année quand on a que mutazel le côté to kufa andima otinda moi ne besoin kufa. Jésus kufa. Mais c'est quoi parce qu'il était Dieu après 3 jours. Mais à salaki art o salaki bisoto mona ke to kufa akufa ki. Donc comme vous moni ba kufi bani ba longola ba ozana mawate moni podisa kufa za mutu wa sake bele to lelai. Bani ba kota buso ba wera oli par rapport à quoi? O yebi ke olobama. O yebi te olobama so yongo permettre ngo. E olobama ndenge ni est-ce que ndenge zana mutu akufa na normalité na vie. So yo occupé mama bongo te. Beti on kara. O yo ki yo mo peto sola auto bien que moni podisa beli trop. Exactement ça bien que mutu mo appliquer crise à kufi. Oh mort boye sibitima te abeli. Donc obelo obela batu ba yebi ke fait moni ba bela trop. Donc il y a terme moulaï à moulaï. Baton ba yebi pena. Eza ko mamo te ba yo loba wa toko ta ba distraction na te mère. Bien ça la mamo eza ke mutu akufi to za biso tu na mawa mutu wa kufi to za vie o asali ebele. Voire même na milieu na bino ba journaliste. Azaki azaki Bataille pour la partenariat na bino ba journaliste parce que vraiment RTNC moni production azaki abanego ba gilet RTNC moni mtada ba carte o ba macaron moni donc yena presse bazaki ko collaborer bazaki ko collaborer dans azape ba mebele ve moni azaki ba fondation Papi le Prince où est rançon de l'Oazan aux États-Unis but ya voyage na les animaux. Ouais, bit à voyage d'abord les rois de la forêt Kendaki qu'on aura encore une fois moi on a pesi bango sous sentiment na kata fai makanda. J'espère moni lelo moni nzamba lobaki na biso nde tozabo il faut te barande to vivre la vie et puis to lire na mutoki na biso maintenant to autant en classe va bien un devoir des parents vers la fin. Donc papa faut nourrir moi na il faut tant que classe mais bébé donc ouais rançon na sala oaye moi né le lapisi le cum exaucé à 6 licence na kati États-Unis la rapesi encore une fois fierté na kati fa makanda parce qu'à l'époque toi no yebaki pour muta si sa classe il faut zaraba na ba ministre ba na ba docteur ba na ba pasteur ba na banane ba on a opé sa chance que moi na musicien pe lelo après aussi sacré parce que musicien bandon zo le quoi voyer ça qui passe pour bandima moi na moralinga musicien ba mon ra voyer mais lelo yo et l'honneur nous revient oui rançon lelo ça ça fierté na famille musicale Mobimba donc famille musicale nous surtout exaucer à battre record lelo moi un artiste et musicien oui rançon à 6 licences aux États-Unis et pas distingué et ça ils ont vraiment fierté yango tema ça qui exaucer ça qui sentiment na lokum na famille makanda yango papa n'est pas kendaki ko na niveau États-Unis studio pour on appelle à profiter tellement tous na cadeau au les rois de la forêt à pesi na ba fanatique ne pour na 7 jours de la semaine les abonnés c'est 7 jours de la semaine disque autobimsa 7 jours de la semaine tellement batu balele ngoto balengo trop badeli baleli les rois de la forêt tala ki abino non bo sepela yi makasi to tikala na moi quelques clips moto bimsa kité akenda yi po ak aussi ça pour na coffrer na ngonyo to 7 jours de la semaine to bimsa na ba DVD si vous c'est tellement les rois de la forêt a pensionné ya kosali saka batu aza mutu afula katala raté aza mutu alingaka bonheur ya batu aza mutu o alingaka kopesa batu vie ya panzakaje yango atalaki ke na kata 7 jours de la semaine faut bazwa bonus wana to pesa un cadeau signé formidable o ba oyoka Jamaïque. OK. Jamaïque donc ayo apena ko chapenda donc be venema. Jamaïque wana fali ya na makambo malamu mais Jamaïque yango ezobongama malama ko pe moni bakei. Monique interprétation, excusez-moi, oye kozala na bana yakin baroloba que ou rançon akeko boniselo koto moni bakei. Na lebi to bimsa ba disque bele batu bakufate. Toti comme ça ngo comme ça actualité pour Jamaïque ezobima tant to banda bonus wana to obeta to bisa 7 jours de la semaine a mutakufa ite exact c'est to bimselo comme mutakufa comme kokufa ya mutu na ma mutu obeta ya musala exact des choses différentes ça n'a rien à voir mutakufa to obida to pesi ba miko ato so la sko kotima ma orchestre si vous donc bino pa na bino zara ke mutu fo ka ba kufi donc mama ozolo bana ozolo ba penga on po batu ba vanda batala c'est que bali oyom tozo pengli kalika mobo ngana opengli tozo pengli poto ngana yoki et pas batu on denga na yo loba na yo yo solo na yo oyoki batu abiki etem moni bali na solo lina yo ngana yo na pesa programme to yana bonus
boni Sezoya. Donc, bah fanatique toi une musique à maison mais bah c'est distraire binoté. Bah c'est distraire binoté bah vous battre bah congolais bah arabe bah distraction. Mais pas na bango bah yeba kaka likambu. C'est likambu normal bah comme ça anormal. Donc tellement moni que passe ton dito na kisasa bah tembele bah komaka bah yanké. Via kinwanya sote comme ara ko raisonner les bateaux. Ya omoni mutu a progresser te omona tanya wa leki au nom de Jésus. Omona tant pourquoi l'équipe pour le concert yo comme été nzambe o ngali anga uzaka muta distraction. Or ils ana ngopé nyamalo nyamanya surtout. Programme Papi les Princes. Ouais, on a eu ce programme on dans le cas de c'est mais on boni c'est ça. Quand c'est parti ka boni ça on a na minute oui, aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Donc on ça ni ah pas répétition. Oui, aux États-Unis. Contrat il faut oui moi ça pour de bêta. Donc on fait ce programme ça qui oui aux États-Unis. Azakuna na studio. Na boni si a 7 jours de la semaine. Aussi sabilo ka mike. Dès qu'il y a rozonga na oya tout si c'est parce que toi na ba production belé. Toi ba production belé, toi na production déjà bunya toi le 29 na les 30, les 29 juin, les 30 juin toi na bunya, les 27 toi pour na ba finaliste au ba aussi ça classe na Don Bosco. Na mabelé à mettre na biso ninja sikatenda na Petro Congo. Bon, ba production belé a peu toujours travailler ba répétition. Et puis que va vacancer après à la minute au bazoya ba na poto bazoya belé ba kermesse pe ngwa les obanda la zamba pla pe kermesse les obanda. Mais pour le moment programme vraiment belé to repé ça non il faut to zena parce que to zu matanga la matanga eye ya CG na biso kufi donc à la minute au programme ezali ko dépendre sur mon konza oloba ceux qui va reporter programme ezakaye retour na ye toujours zelana akoma après to si sama matanga après o wana monsieur ko yana sima mais mingi zana nous ezake to zela mot d'ordre siko ya mukonto jana ndenge famille zo solo la kuna na ndenge siko ba solo na président compromis ba ozwa tant ba fait ça ce programme de na bengo pona pe ce programme. Merci Papi les Princes. Toyoki o Papi les Princes a outi koloba banakin bana monde entier plutôt bino bo mesana koloba o werale kisi o boyeboy o bo mesana koloba wana moni production a kufi na voie normale abelaki malade moko mulai abeli akota kindaku et après aye kozongisa bon moina et pas nzambe. Donc un grand merci na baonyo so bozara wana pona kolanda Congo France et à toi Didi Dipumba mon boss mon patron. Papi les Princes moi bambote na 2-3 personnes. Pas vraiment. Bon gens c'est la bisogna surtout. Bisoki to kende. En tout cas bisogna batoti kali. Te bande to tambola. Oye kutu mission na Cécilie akope marine na kimia. Nzamba zubo moina ye. So biso Barbie te bande to tambola. De façon tant on a biso de koya peto kende nzamba zonzela na biso. Yango na pesika bambote na grand frère na archevêque ben le gobo na Paris. Na pesika bambote na Clovis Badiadioko. Clovis Badiadioko babi 9 fois grand prêtre Clovis Badiadioko. Et puis pourquoi pas na Kandi Toussevo, pourquoi pas na Bassiman Kinganda, pourquoi pas na ya Willy Penzemi, puis on vient na Yves Bob Kinzondo, ya Garin Kumbo, ya Willy Popele la MOTT le Japon en Kata Diblin, mon fils 00243 ya Willy Mouchen na Bobo Sanayote, la PC président de la ligne Bakote, na remercie encore une fois. Alain Mouel à Paris 16e, pourquoi pas na Chikite Bango, Baya Rouchani, Bamirano, Blaise Elema, honorable King Tekila, Percy Toumba, déjà dit Maïmona, donc Batunia, surtout Bastaf tout, les rois de la forêt, la Pessino Bambote et tout, Alain Mampouy et Alpha Mampouy, il y a un robot sanité, Guilhem, il y a un robot sanité. Merci. Il y a un tout, il y a un absolu qui m'a canaki, la Pessino Bambote. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci. Nabino Nyonso. Tozoaki Moko, il y a Bancien, il y a Wenge Musique à Maison Mère, Charlie Balaka, Oyo Bokoyoka, Asali Analyse pour na Wenge Musique à Maison Mère, et puis na Liwa, il y a Moko na Bango, Monib Production, Bolanda. Bonjour Charlie Balaka. Bonjour Barbie. Bonne santé. Oui, ça va, je pète la forme en Angolu en Zambé, l'ondenge to la mukaka.
ça te za bien ndenge kaka tozala soko la muki okumisi nzambe na bisengo na bapasi tolobaka toujours inshallah. Ok, lelo na yambi yo mpona sangwa mawa oyo ekweli bandeko na biso ya maison mère nayebi ke yo leka kuna na maison mère lelo topère na leka na maison mère te naza cofondateur ya wenge maison mère. Ok, oza na maison mère te naza na maison mère te naza cofondateur ya maison mère mais naza raso na maison mère te. Merci, cofondateur ya maison mère mais oza raso na maison mère te. Très bien. Ok, lelo toperdre mon libre production oyo azaki moko kati na bino na wenge muzika maison mère. Tango oyokaki que lelo mondi bazali susute nani anosaki yo yango oyokaki yango epa nani et puis au recevaki message wana comment? Ok, avant de répondre directement à la question, na rolingana zonga muke pour na ko sala étymologie à moniba. Ko sala moi historique ne muke ndenge ngane to yebanaki. D'accord. Ngana za ancien ya wenge musique tout terrain 4x4. D'accord. Na 1997 tango wenge kabwani biso to ko sala wenge maison mère. Tant que ça la maison wenge maison mère monib au début ti ayaki na maison mère ayaki po asala na wenge maison mère ti azaki déjà mutu moko abeti sarabiso ba concert tant que tozalaka na ba wenge oyo ba jibe piana ba le makaba ba Didier Masela monib azako beti biso ba concert ezalaki ye na Chris Ibanga o babenga Chris Production. Okay. Alors moni bitango aye ayaki na esprit ya kozala manager ya kozala producteur puisqu'au début à maison mère batutu bayebi que non tozalaka na ba difficulté makasi ya komata orchestre. Imaginez-vous un groupe qui était ensemble. Jibem Piana Ale Makaba Blaise Boula bakena presque na 90%. Biso totikala ke zalika ka Didier Masela Weranson Adolphe Christian Mabanga Ali Mbonda et puis Ferregola nanga Charlie Balaka c'est-à-dire babilongo yo ezako mona na kala na wenge puis nga série wana na wenge ensemble na zalaka muta instrument na zalaka installateur bazako benganga roi des sons. OK. Alors moni bitango aye ayaki na boule kaka beta biso ba concert ce qui est vrai azako beta biso ba concert na ba Mombele ba Yolo ba Bandal c'était ba production ya moni production tozako travailler on a système à coproduction moni ba roya na instrument salimo ba banderole neto ye biso na début à maison mère tozo beta concert. Alors tango ba donner comment qui ko changer ba donner à succès à wenge comment ko changer moni bo oyazaka ancien collaborateur ya Ngadia depuis c'est ba tout ba que non avant maison mère azalaki plus collaborateur ya Ngadia dia. OK. Ah tango ba donner comme il faut changer Ibrahim Monka le directeur systématique Monim Production il a trouvé bon il a qu'à s'imposer na Katia Wenge. Or na début à Wenge ndenge tozalaki wana celui qui était pilote na côté administration c'était Elliot Mondobe. C'est lui qui gérait presque tout. OK. Aux combat c'est lui qui gérait presque tout, c'est lui qui était le chargé ya marketing, chargé ya instrument. C'est Elliot Mondobe qui a englobé tout. Alors tant que Moni va s'imposer de dispatching il y a attribution et Salama hiérarchie et Salama Moni va sur direction production. Chris Ibanga a eu direction, il y a non, Moni a eu direction marketing. Okay. Chris Ibanga a eu direction, il y a production. Gouverneur Biblo sur le follow a eu direction technique. Et l'autre Mondobe a été secrétaire général. Puisque il y a Karamutazalaki Mokonzi. Alors quoi prendre l'Iwa Moni Mutabenga qui a eu lobby à 21h21 minutes. Papi le prince. OK. Les qui n'angaï, il y a un taza sur le lot porte-parole à Weranson. A titré donc à Benga Kinga na Boutou. Tant à Benginga Nazaro lavé. Azui madame Nanga. Madame Ayoko informé que Moni Bakoufi. Avec beaucoup de pincements, avec un corps lourd. Tu étais au courant qu'il était malade? Oui, j'étais au courant qu'Abeli a comme une malade. Et c'était quoi? D'une manière, il y a correspondance. On me disait que non, Ezalaki AVC. OK. Ezalaki AVC, mais à dire vrai, je n'ai pas eu le temps de recouper Nanaye. Pour la toute. Bon, d'abord, nous avons une maison mère. Nous avons une maison mère. Nous avons comme opérateur culturel. Non, mais tant que vient à Binomoko à Zobela, ou bien mon tour travailler à Zobela, tu pourrais aussi l'appeler, ou bien Oyeba Azawa, Piso Azaki hospitalisé na Kin, ou bien ailleurs, au Benguié, au Monae quand même, parce que na malade, Batal raté ceux qui confient Zalaki, ou bien ceux qui Zalaki place, ou en a même Moutazo Bela.
okoya ko assister na malade. Bon, peut-être que vous avez moi défaut ou bien erreur au salama qui pananga. Ce qui est vrai pour la toute dernière fois, na monaka monib eza mukolo na betsaka wenge maison mère na mayalos na monga fo le côté na la vanda. Hein, autour à piscine, c'était pour la toute dernière fois to kutana kanaye. Ngala monib ce qui est vrai. Moi, Clément est moi bien, mais c'est un vieux qui a beaucoup travaillé dans la musique à maison mère. C'est quelqu'un qui a contribué, il a imposé même la loi et l'administration dans la maison mère. Vous avez un bon souvenir, mon copain? Un bon souvenir, c'est belé. Ngai tant que l'ongwe wenge tonya tonya puis c'est chose à la maison mère na ke ko sala wenge tonya tonya tant que zongi wenge tonya tonya côté ba ke na ko betanga pour la première fois na wenge tonya tonya. Oh betama oui bino boza bana mikolo boyega lelo bozo kana TV bo beta bina no TV bo beta mape na ba makama bozo sala po kemba tant que zongi na masala nga kan tuer de mtu akombo Didier Lacoste tozongi maison mère mutu asala ke ngana zonga maison mère eza monime production ba solo la ki bango na ba de la forêt na Beliot ba mona bo ba yoko benga ngata ba yoko benga nga ndako oya mema ki nga mutu to solo ki nezaki ndako ya monime na kauka to solo la ki na monime ba bi que non il faut kota mouvement il faut zonga mouvement na puisque ngai ta on a longa maison mère na longa tant que porte-parole na comme porte-parole na 2000 ans et pas ya Adolphe Dominguez puisque je suis le fondateur attitré ya Wenge Tonya Tonya on a pesa ka kombo Wenge musique à maison mère d'Adolphe Dominguez na 2000 ans on est aux na Angélique. Ce n'est pas important. Voilà, alors tous les cas. Alors tant on a zongi siko na zonga qui étant que porte-parole ya Weranson et puis directeur il y a cabinet privé Weransonic. OK. Vous comprendre. Donc bon souvenir est belé monime de production a travaillé na Wenge maison mère avec son cœur. A travaillé na Wenge maison mère avec Bambongo naye. Ce sont des premiers partenaires ya maison mère bato ba robetse so concert il y a coproduction et Bandelia maison mère en 1997. Ce n'est pas important. Voilà tous les cas les sources. Les lots Moutakufi balobaka ba bien fait naie balobaka. On est bantou ma chérie. On est bantou. Moutakufi quelque chose ma benaye, il faut pardonner, il faut que bossa na yango. Donc mon niveau production pour nangai ma benaye ngai na sa jugité. C'est une créature de Dieu. Il n'y a que Dieu qui va juger mon niveau production. Maintenant watiki biso c'est vraiment une perte, c'est vraiment un baissement, c'est vraiment une absence. Oyo toyebite na maison mère nanya ko remplacer na ba qualité, na ba mbongo, na influence, na vancoum, surtout na charisme au moni bazaki nango étant que directeur de marketing et commercial, raison pour laquelle nga na pesa ka kombo directeur systématique. OK. Au moni chéri ta gaillard na kingo ya or, weso na croco, costume. Et puis pour votre information, banda to banda maison mère na 1997 qui lelo moni batiki biso ba succès nyoso bomona Wenge et Sala moni production jamais atika la Robina Kobina na sens ni Kobina ko yobina na nuté donc azaka avandi na kiti non c'est à dire moni Wenge maison mère na biso ta bureau na ba ta sécurité biso to takina biso ba danseur to bina kana ba musicien. OK solo na papier de presse grand danseur na auto moni na ba ni moto sala ki a bataki na podium ma bina danger. Merci. Vous comprendre? Oui, merci. Non non, merci Charlie Balaka. Au côté la caméra na biso ya Congo France ozanga ba monter poloba na bana nyonso Wenge musique à maison mère na monde entier au bayebaki Monib production monayo avec un pincement avec un cœur lourd on a Congo France nga Charlie Balaka leki ya Monib production ndeko naye auto travailler na Wenge maison mère naye pour na ko renouveler encore une fois ba sincère condoléances na ngai d'abord na famille biologique ya Monib production na mi balé na famille professionnelle ya Monib production qui est Wenge maison mère na moment tozo solo là Weranson azana Kinshasa te azali banda Kinshasa na kosenga kaka na ba Weransoniste tout surtout administration ya Wenge maison mère ba pesa Monib vraie valeur d'une na enterrement na ye sadi ba kundaye na ndenge ya valeur o ya musala asala na Wenge maison mère n'a rien compris a compris quelque chose n'a rien entendu a entendu quelque chose. Monib production que ton âme repose en paix Inch'Allah. Merci beaucoup. J'étais là avec Charlie Balaka au Azalaki o azali moko na maison mère na Wenge musique à maison mère ndenge moko auti koloba que azalaka na maison mère mais azali sous-souté na maison mère donc un grand merci à toi Boukson Boukassa
Amissi Impresse à Lyon, Gaz na Gaz, Balobi Yende Makambo, le vénérable grand maître à Lorient, Mokondi Aba maître Nyonso, Balobi le vénérable maître, grand maître, Choisi Matata, Iram l'architecte, Balobi Yende Makambo, Yende Moutouazo, Salam Makambo Nikolo, Choisi Matata. Un grand merci à toi aussi, Balobi, ma copine chérie Anita Lessi, Nakati à Belgique. Un grand merci à toi aussi, Aimé Massouma, Nakati à Bruxelles. Et Papa Bobando, Balobi, Bruxelles, ça brûle le sel. Mabatu, le cola bango, Papa Bobando, Bazika Rati, Bazaka Rawana, Bazaka Nakati à Bruxelles. Tricia Leka et ma grande famille, la famille Bombatou, Tati Bombatou, Arlette Bombatou, Dani Bombatou et ma maman chérie, maman Vicky Bombatou, je vous aime beaucoup. Et à toi aussi, Mouna, Nassima ya caméra, un grand merci na bato nyonso bozakawana kapona kolandanga et votre poupée Barbie là. Bye bye. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango ekara molai.